génération ya sika esi eboya umba elingise bashama bisengo biso tobinaki chachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton. S'il te plaît, grand-père, s'il te plaît, moi je vais y aller, j'ai personne, s'il te plaît, laisse-moi rester ici. Grand-père, c'est mes enfants, moi, s'il te plaît. Je t'en prie, je vais... Bon. Pourquoi tu veux pas comprendre? Bon, tu as caché ma vie. S'il te plaît, maman te montre aussi. Maman t'a montré plusieurs fois. Moi aussi, je viens, tu vois. Mais tu m'as dit de faire le fifou là. Maman, tu sais bien. Ça, c'est bien. Tu vois, maman, regarde comment maman fait. Regarde. C'est très bien. Ça prend du temps, mais tout. Mais bien sûr, c'est comme ça. C'est pourquoi ça fait des boules, non? Regarde, comme ça va s'éclater. Viens ici. Viens ici. Mona, tu viens sorceller mes enfants ici? Hein? Mais c'est quoi ça, mon Dieu? Mon Dieu! Cet enfant, mon Dieu! Hein? Jésus de Nazareth. Mbote mingi bandeko balandi ya emission oyo munoko mubange ilumbaka solo kasi bimisaka makambo ya malamu apesi bino mbote na kombo na Yesu pe natikeli Yesu ye moko akamba biso ti na suka ya emission oyo azala Alpha Emmanuel pe Omega na apesi mbote mingi bongo na papa Botembe na Allemagne pe mbote mingi na ya nanga museka oyo ya biso to sala na groupement Boke nazalaka fier pona kolobeki nazala bayaya na pesi pe mbote mingi na bana na ngai bandeko na ngai libota na ngai mobimba pe famille mobimba tozebele na pesi pe mbote na baninga nyonso tosalaka na bango mosala na groupe Sanongo na baninga nyonso toyebani na bango mbote pe mingi na balandi ya émission oyo munoko mubange lumbaka solo mingi pe na ba o bazo soutenir vraiment émission oyo nzambe pe apambola bino lelo na yeko lobela likambo oyo malasima na lobela ki likambo ya basali ya nzambe na lobela ki onkutu na kati émission te parce que choc elekila kinga makasi bandeko eza pasi mingi toza kokoba mwa muke kaka na makambo itali mangomba basali ya nzambe e kowela na bango eza malamu te yango ngambela na ngezali toujours ke ba mama totelema mingi tozotanga na biso tozoyoka na biso mais oyo nzambe akutana na ye nzambe alobela ye akoyeba mission nini nzambe apesi ye oui balobi basi bateya te toboyi te mais mwasi azopesa conseil mwasi azozongisa pe mutu na nzela tozala basi o baza kozongisa mibali na nzela pe mangomba na nzela nakokene musika te bandeko na ngai Yesu tango akufi bayekoli bavandaki baza kobanga me nzambe aitilizaki bana basi babima po bakende tina nkunda wana bakende komona likambo ndenge ezaleli po ayebaki mitema pe ayebaki eloko nini yatia na kati ya bamama moma oyo tozali makambo ebele oyo elobama mpo na suka ezokokisama makambo ebele oyo bato bazomona lokola Yesu akufa na ye Yesu aza na ye bembe Yesu kutu donc esili nango ndenge pe tangu mususu bayana biso ya mibali oyo bazalaka kozela oyo bakangamaka liboke tangu Yesu akufaka bango pe tangu mususu bazalaki bongo na mitema na bango me bamama balobi te tokende kuna tokende kwambomeye
tokende kuna tokende kutali sika tutikaki mukonzi na biso ba mama babenga kate tangu bakutanaki na o bango bakanisa ki jardinier tangu batuni ye batunaki teke pardon le rie atuni bango bozoluka nani balobaki teke tozoluka ebembe balobaki teke tozoluka muntu tokundaki awa balobaki tozoluka le seigneur tozoluka le maître tozoluka rabbi ndenge balobaki elingi kolobeke yo mama place yozali soko monike mibali bazoboma Yesu soko monike parce que makambo ezosala na mangombe elingi kolobaka neti Yesu amonaka lisusu te nzambe asalaka lisusu te matoi na ye kufi misu na ye kufi makambo nyonso komika biso moko tomitambusa mais yo mama zala lokola ba Marie de Magdala na le Rwanda ngonga o tozali tozala lokola ba Marie de Magdala totika mangoma la maboko ya Nzambe Yesu akufa te azana bomoi alobaki soki boso lukanga na ndenge ya solo bokukutana na ngai yango wana omoni ba Marie bakene ko luka Yesu na ndenge ya solo yango wana mimoni saki bakene ko luka ye bakene ko luka Seigneur na bango bakende ki ko luka te muto ya kufaki ndenge mibali bakanisaki yo mama leloyo ezaloza pasteur ezaloza mwasi ya pasteur ezalosale la kanzambe ezalozali kaka intercesseuse évangéliste leri ya kotelema yango yo toluka nzambe oyo akufa te toluka Yesu oyo aza na bomoi toujours akoyoka biso mwa losambo wana ya moke osala kolobi eza moke te aza koyoka ngonge koki totelema soki nazoloba boye bauti kobenga ngai bato misato babenga bato na likambo na bango nyonso ezoleka na kati ya mangomba babengi ngai na mama moko ayebisi ngai alobi mama nalandi émission oyo salaki pona basali ya Nzambe badadi mama lokola nayebi ke osalaka théâtre na bandaki nanu na koseka après nalobi non makambo eza sérieux nalandi mama merci biso na kati ya lingomba na biso mama eza lingomba munene me mama ndenge natangeli yo kombo bomba kombo ngai pe na koloba kombo te biso pe tomonaka bango penza ya solo basali ya Nzambe oyo Nzambe akutana na bango me tosala nini alobi na nga mama boyokani ezali te batata oyo bateyaka bana oyo balikomi na niveau ya kosalela pe Nzambe kaka batata wana babalukela bana wana batata wana bakoma na kanda ya bana wana oyo makambo nini yango tozomona mama bakoma na kanda boyoka ezalaka te balingi lisusu bana wana te kokanela bango na ndenge soki nazoloba bana mama baza bana mike lisusu te eza bana na ndenge bango batata mikolo babandaki likambo yango babota bango tolobaki bango nde mutu ateya bango me lelo ekoma mama bayina bana wana makambo batiaka na esika makambo batiaki en place ke tokotambusa mangomba bo tokotambusa boye makambo wana nyonso ekoyi na mai mama mikolo eleki na kati ya bana wana pasteur auti koteya zozonga na ndako mama tozana kinsuka te bato kinsuka bolimbisa biso tozali pe na nsele te peut-être tokolobaki Nzambe eza pembeni mais esika wana mama oyo nayebisi yo kombo yo moko kamwe mwana mbali auti koteya pasteur auti koteya kokota zokota na ndako eloko esungaki kaka mibale ya bato azalaki na bango bazalaki na sima nde bamoni mama na kati ya lupango ba sentinelle bazali na kati ya lupango wana mama bania una bambwa bazali na kati ya lupango wana tangu pasteur akiti na voiture kokota zokota na ndako nyoka auti na mupanzi azolanda ye na sima ya azomona te bongo bandi kusikote koloba nyoka wana za nyoka ya solo tolobe pai tozonge pai nga pete mutu nakozala na yebisa yo keza nini me yo comprendre siko boyoka na kate bo uti ko discuter eko kufa komona muninga kobi na ndako nyoka nde mutu azolande na sima siko bakoloba na yo yosaki malamu toto koloba ke yo nde mutu sandoki mutu tindi nyoka wana to yo nde mutu baluki okomi nyoka mama monoko mubange
makambu oyo bato bazaki na sima nde baganga nyoka tangu pasteur a sauté bang asala lokola landa kaka ye bo bazalaki na sima nde baboma nyoka wana mama mona wapi nyoka kota entre batu alanda kaka mutu moko wana na kati ya mboka na pelouse te mama tokosuka wapi biso batu tokota mangomba po tokende luka Yesu yango makambo lobaki mama esali biso pasi mama soko yeba ta numéro ya telefone ya basali ya Nzambe opesaka biso na yebisi ngabite Nzambe nde mutu akorienter bino soko so luka Nzambe na ndenge ya solo okokutana naye Marie de Magdala alukaka Nzambe na ndenge ya solo alobaki teke nazo luke bembe malobi nazo luka nde maître Seigneur na biso botie wapi mama soki totelemi na ndenge akoluka Seigneur tokokutana naye pia kotalisa biso makambo ebele tokota na distraction te ya mibale tokota te na distraction ya mibale tango bango bazomona ke tozo rêver te ba tremblement de terre yango wana ba inondation yango wana mipepe makasi yango wana liloba Nzambe zolo bana biso nyonso wana tokoyoka yango soko tangi yango na Matthieu 24 azolo ba nyonso wana tokoyoka yango mais o tokomona na misu na biso ezali abomination ya désolation kasi abomination yo kanisi yo zela kaka ke antéchrist atelema kuna lo bakenga nde Nzambe kasi bazo pousser biso muke poto mona bato mayele ba mona ke makambo ko ekozalela ndenge nini plus tard na mikolo wana mama telema kozala distraite te za tango na biso mama ya mibale aye kobenga ngai abi makambo na luki abi mama biso ndenge tozali awa toza pe na problème bitumba na kati ya église lingomba ezo panzana ba ona ngambu na bango ba ona ngambu na bango tozo comprendre lisusu eloko te ngabi yango bitumba ngo ezo kota na mangomba mangomba ezali na ebite na kobenga ngoni ezali masanga na mangomba to mangomba na masanga to mosali ya Nzambe a visité ye abandi vision na ye po oya za na vision na yako telemisa kaka vision oyo Nzambe apesaki ye me oyo komi ya bitumba boye eza nini alobi na mama ndenge biso tozali awa moko awuti kokufa moko awuti kokufa mama ebembe na morgue baninga na ye bazosala feti me baza batata baza bana miketi akufi babengi ata mwasi na ye te mutu te babengi famille te bazala ngambu na bango bazosala ya bango makambo ebembe ya muninga ezali na kati ya morgue bandeko na biso ata kuti biso atosala ka théâtre bofinga kabiso balingani te baliana ke bandoki me na ndimi te ke likambo boye biso tokuti kosala yango na kati ya théâtre na ndimi te siko totalela nani muninga na morgue bino na fete muninga na morgue bino bobengi kutu te bozo benga kutu te etali bino kutu te akufa na ye kutu bien pema ya solo makambo eza pema alobi na ngai ya solo mama tangu yo zoloba na émission wana mama esalinga pasi parce que mukolo yo zoloba likambo wana ndeko wana za na kati ya morgue nano akundami te aza na morgue ebandeko mususu bazo sepela mama na bimi lingomba mama na vandi na ndako mama otelemisaki ngai po lobaki to landa bango te me biso to landa nde Yesu bandeko liloba Nzambe zoloba na biso ba juif bayaka liboso na makambo na Nzambe bango nde bayebaki yango bango nde bateyamaki liboso me kasi suka nango ezalaki ndenge nini bakomaki koyina Yesu mutu ayaki na liloba oya solo problème yango wana kokende liboso eza kokoma te bayaki bazwi yango bakomisi liloba ngo eloko pamba babwakisi yango po bazomona parole bazomona teke parole wana nde Yesu po basala o balingi me nyonso wana Nzambe akusenga bino yango bino basali ya Nzambe soki bozobomana
boye bakake qui tue par l'épée périt par l'épée. Ce qui bozo boma baninga boye bake bino pe bozana mabota. E bana ya basali ya nzambe bino bana basala nzambe bokeba po makambo baboti na bino bazo sala ekolandaka bino suka ekolandaka bino. Soki tata to mama sali mabe bofandi si obi tata otoza d'accord te na likambo oyo. Toza d'accord te na likambo oyo baza baboti na bino. Aza mobali na yo telemela makambo wana. Aboyi ko kende na matanga ya muninga yo telema kende na matanga wana. Balobi na biso toza ba aide te. Nzambe asalaki mwasi azala aide ya papa. Elingo lobake aide kaka teke yeso ka teyi na Brazzaville yoko ko teya na Chine. Soki papa zo teya ka na Japon ale yoko ko teya ka na Cameroon. Wapi ki aide yango? Po wane ezali bokabwani mutu na mutu azala nzela na. Na touche na nukuna mingi te. Mais aide tata abima na mabunga. Aide ya abima na nzela wana yazali. Sinzamba lobaki yone mutu ko ekraser mutu ya serpente. Ko ekraser yango ndenge wana. Oyo mipesi kaka na bulembu na buzoba ndenge wana nyonso bazo sala yozo landa kaka me haleluya. Tala siko batu bazo bima na mangumba. Nzambe akotuna. Mutu akufela bango oya sopaka makilane na ngomba Golgota. Pe bino bo bimisa bango pa yakte bango ke balanda ye. Ah mi akotuna binoti. Akotuna bino. Nazo pusana. Yami satu. Na Monica kabatinde lingai. Wana kombo yebani. Pasteur moko. Walesa. Asili kukufa. Na bengi mutu atinde lingai video wana. Abi mama makamuna zolo beza bongo. Pasteur oyo ba empoisonné ye mbala na mbala. Me ya suka eye koboma ye. Nzambe nanga. Na kati ya église. Na kati ya basali ya nzambe. Tina niveau ya kotiela muninga poison, muninga kufa. Bino nde mutu boza nzinga. Bino nde mutu boza ni batu église wana. Bino nde mutu boko sala ye bolamu. Me bino kaka nde bosali ye mabe. Batata. Tozo mema peuple de Dieu wapi. Bana nangani ya nzambe. Tozo mema bango wapi. Esalinga nzoto malili. Esalingai nzoto malili. Mwana mubali oyo, tata oyo, pasteur oyo. Tala ndenge mutu akei na age nini. Tala nzoto ya mutu mbinga ya mubali. Bobomi ye. Siko bobomi ye po bo remplacer ye. Eloko nzambe atia na kati ya mutu. Eloko wane tikali ya ye. Soki muninga wana lobaka malembe tango azote ya nzamba salaki ke na malembe wana batu ba comprendre. Oya ganga ka nzamba salaki ke ganga ka batu ba comprendre. Oya zo sauter batu pe nzamba ebike na ko sauter wana batu ba zo comprendre. Bande konanga. Na lobaka toujours biso na kuji ko sanga te ko lobela oya biso ya musala. Biso to sala ka musala. Tozo sala théâtre. Mutu na mutu azane loko yo ayebi ko sala. Nakoji ko lobate ke ngai kaka nde ngai kaka. Non. Nako remplacer un tel te, nako remplacer un tel te, mais nako sala kaka na ndenge na. Na musala nzambe lolenge moko. Yo za pasteur, oyo kuna za prophète, oyo kuna apôtre. Même kutu soki boza ba mibale ba pasteur na ba pasteur, mais pasteur na pasteur. Nzamba pesa ye vision. Pasteur na pasteur. Azana lolenge oyo ateyaka. Pasteur na pasteur, ba ame bozo welela wana ba ame wane ko memisa bino ngambo. Pona ba ame wana ye moko Yesu alobi mes brebis connaissent ma voix. Ba yebi ba mpate wana ba yebi mungongo na nzambe. O ezo bi me pa yentel. Nde ya ye wana zo yoka. O peso bi me pa yentel mungongo nzambe. Yango wana ya zo yoka. Nzambe kaka nde mutu azoloba. Bokeseni ezalaka nango te. Uzana batumisa tuna itonga zala na bangu wana nzambe atindi. Ye moko to alobi ke moko te ayeke pai na Yesu kitata tindi te. Ye moko alobi contentez-vous de ce que vous avez. Oh yo za nango sepela na yango. Kaka lelo bandi musala nzamba. Kaka lelo tondisi ba millions de personnes. Bo soki yo vision na yo zalaki nzamba alobi obanda kolandela moko na moko. Okolandela 1000 personnes wana ndenge nini. Yango na batu bazobeba. Yango na batu bazobunga. Mutu mususu akota église kala.
Assemble la kabanda kala. Mais akoya ko poser aux questions moko lobi oh. Mais oya za na zéro année ya église to pena muto na so mona ke akoma kote ya kaka ye. Pona nini parce que balandela bangote. Balandela bangote. Balandela bangote. Lokola ayebi ko yemba. Frère lokolo yebi ko yemba, sero yebi ko yemba, kamata micro, bandi ko yemba. Yangono moni même na ba yembi bolimbi sangai. Bolimbi sanga. Au lieu tozala na ba chrétien chantre, mais tozala na ba chantre chrétien. Parce que Nzambe asisita kalibanga. Pwe betele maboko. Oya utaki na yeko bine la banzemba mokili, uti ko yemba. Voa wana Nzambe mutu apesi ye. Voa wana Nzambe mutu apesa ye po ifalo ba fa yemba na ye. Me aitilira ngona mokili. Si manango lokola yo monika sana ngongo api alozu otie ale atele maliboso. Me kasite ya ye makamunini atika makamunini asala. Po wana zali chantre chrétien. Mais chrétien chantre. Okomona ke mutu ya na église ayebi ko yemba te. Ayebi ko yemba te. Mais soko kaka na kati église wana Nzambe abaniko utiliser ye mwana wana azolanda batata mwana na komi ko yemba moyembi ye wana to bengi ye chrétien chantre mais baza mingi te baza mingi te nini kaka zo bomana pona nini mutu mususu lokola yebi ko dendisa luketu pasteur abengi ye l'église atoko sa na convention pone na mbonyo soko bini batu bako ya ebele mais non batu bazo ya pana kotala luketu ya mutu azo bina te hein batu bazo ya pana kijalelo wana te to benga jalelo batu bazo ya koluka liloba nde ya Nzambe nenge nini sikoyo batu wana bakozala franchi soko te il est fils de Dieu te d'accord bakozala franchi ndenge nini bako yeba Nzambe yango ndenge nini bino bokomi na bitumba si bozo koma na bitumba parce que bozo mona te nasala nini bozo yeba kozwa position na yo te ke sika na nga penza yango po bazwi yo kaka bateli monsieur liboso bazwi yo kaka lokolo pesa ka dime opesa ka ba ofranda minene babite yako ofranda ka sima te faza la ka liboso. C'est triste mawa ezali lokola tozo finga Nzambe yango ngai lelo na ye kaka ba mama kaka ngana kangamelika ba mama pona za mama babi biso toza basiti biso toza basia babi tote yate ngana zolo bana bino ba mama nde ba mama totelema yo zo kamba na kati tonga yo mama ozo kamba ba mama yo pe ozali mwasi ya pasteur metala kape musala ndenge zo salamela mutu awuti wapi oya komi ko yemba lelo mutu awuti wapi oya komi ko teya lelo mutu awuti wapi lobela mubali na ndako ke papa pardon tozonga na kati ya maloba Nzambe liloba Nzambe lobi nini pona likambo yo sali na kati ya mabondeli na kati ya kimia papa kukita pia kozonga lobi ya solo ozali na raison na yo osana bo solo pezina mama likambo lobi za ya solo po ba dégâts ekozala kaka mais liloba Nzambe zolo bana biso ke malheur na ba oyo nyonso dégâts ngo ekoyela malheur sikoyo na ba oyo nyonso bana na Nzambe bazo bima na bitonga Nzambe balingi lisusu ko sambela te malamu na fanda na ngapo o nazo mona antukeza ndenge mususu siko bo invita ka bato mutu ahuta yi kote mususu aye koteya mutu wana kolia biloko na bino lokwa bokomi kotiela bato ba poison bato ebo ko inviter wana bakolia biloko na bino bakomela mai na bino tozongeli sikoyo na kati ya Bible ne bandelio Yesu alobaki ke mutu na mugambi mankuta na ye mutu na mutu mema liboke na yo pa yozokene po ekomi seria komi ko bangisa ba ame eza ba ame ya Nzambe milimu wana eza ya binote eza ya Nzambe mutu azotinda eliza ye aponi alobi bino bokende kuna ba oba okende boyi bino bokomela ngo kanda bokoma ko welana na kati entonga lokola wana impozaki maboko akweyaki yo lero impozaki maboko akweyaki te yo yebite
Oyebite, lokolo oyo wana koya kite, antuka oyebi makambo te. Oyo wana soki basimbi akoyisaka bato. Ye mutu akoyisaka eza nzambe te mutu azokoyisa. Yende mutu azokoyisa eza nzambe te mutu azokoyisa. Epa yo tiaki maboko na kimia wana nzambe asali. Aza nzambe akimia. Aza nzambe akimia. Aza nzambe Saint-Esprit asalaka. Na lolenge ya ebele ndi asalaka. Mutu muso lobine kaka en tout cas pas yozo ke nzamba sala yobo likambo wana lobi na yeke ko sala bandeko biso ba mususu ito pesi bino ba témoignage ya makambo to kutana nango poko ba to sana ba témoignage ya to sana ba témoignage lobi ke non elobeli wana eza nzambe mutu alobi mais to zala yiko kima kutu ngai na kima na linga kite ko salela nzambe pona ko banga mais ya lelo ngai yoyo nasalela yo Yemoko Yesu alobaki bo sambela kolo elanga atinda basali elangeza munene me basali basamuke me lelo oye komi elangeza muke basali bakomi ebele moni palilo banzambe ebaluki basali bakomi ebele me ya lobaki bo senga tata tinda basali po elangeza munene basali basamuke soki langeza munene basali bazamuke na kansi mosali na mosali akoyeba position na esika nini azali mais lelo oyo lokola basali bazebele elange komi muke yango tozopotana na kati elanga te yango tozopotana na kati elanga otenga na kolona nguba awa ye palo bitenga masango oyo kuna bitenga manioko oyo kuna kaka bituma ndenge wana siko Yesu na liloba na yatikela biso ezali wapi mama telema mama Magdala tana biso ya nguyu ba mama Magdala to tia mabolongo na se to lelela nkolo atindela biso basali to lelela nkolo atia kimia na kati ya mangomba to sengi kimia to sengi bolingo o yatikela biso po ya lobike na bambuma na bino nde bako yebela bino ke bozali ya ngai siko soki na église na biso mbumeza kuna ya kusuana ya kupotana elingi ko lobake za nzambe te mutati bango place wana baza bandeko ya Yesu te to susula wana tukutani na mbala ya sima me yo mobomi ozo boma baninga epai nyonso zali liso nzambe kangami te peut-être ne bandeli bato bateya yo balakisa yo tenenge na zoluba ke liso nzambe kangama te etumbu na yo ekozala nzambe apambola bino. S'il te plaît, commissaire, s'il te plaît, moi je vais y aller, j'ai personne, s'il te plaît, laisse-moi rester ici. Commissaire, c'est mes enfants, moi, s'il te plaît. Je t'en prie, je vais... Bon. Pourquoi tu veux pas comprendre? Bon, tu as caché ma vie. S'il te plaît, maman te montre aussi. Maman t'a montré plusieurs fois. Moi aussi, je viens, tu vois. Mais tu m'as dit de faire le foufou là. Maman, tu sais bien. Ça, c'est bien. Tu vois, maman, regarde comment maman fait. Regarde. C'est très bien. Ça prend du temps, mais tout. Mais bien sûr, c'est comme ça. C'est pourquoi ça fait des boules, non? Regarde, ça va s'éclater. Viens ici. Qu'est-ce que viens ici? Mona, tu viens sorcerer mes enfants ici? Hein? Mais c'est quoi ça, mon Dieu? Cet enfant, mon Dieu! Hein? Jésus de Nazareth.